Bonjour, bonjour, téléspectateurs partout. Au Bazotalangaï, au Bamesana, na moins de 10 ans, Angelou de la presse. Au Yassala Cabino, toujours bien. Au Zalana Bino, toujours turcos. À décevoir jamais Bino. Angelou de la presse, au Vandate. Aza toujours à côté les mains. Aza toujours debout. Il y a mon colobaki à Kolala na émission na Bino Mokoboye, Beza Panza artiste. Aux panza artiste à la raté moi la mora télé manengui moi la moko aboya na makambu moi la mora mukie alingana ba problème était donc ndenge na lobaki na oti kabinote bozala toujours au courant ya makambu ya moi na 10 ans ndenge lobaki ko panza ba artiste non ma problème ce qui ndenge nini ko panza artiste moko likambu ce qui non ko panza artiste na ndenge moko ya bien quoi ndenge moko ya bien panza artiste o nazana veni na ye ko luka via na yo ki ba ko na yeke azana groupe a balé en fait na lalaka na la mukaka na yo ka ngo trop vraiment lelo na bino lala te no vanda te fona ko mona balé etitini ya balé balé pona nini Gina Masola na Lyon yo moko yebi mbonga magie donc ndongo zo na moi na 10 ans alobaki okozala toujours des cités ortika yote parce que makambango kaka boye tozo lala tozo lamuka tozo monde c'est comme si na évité ce qui na sala ndenge ni au moins na 10 ans azana veni azoluka place vie à répéter donc balé na ye balé ya vie à Queen Mother ba répéter kango est-ce que balé c'est pas important dans makambango na makambu ya ba art est-ce que balé ils ont une société est-ce que balé et koki peut ko komisa auto zo koma lelo parce que oui art dramatique et cinéma lelo to komi pe komi que non y on kuna bimi boye y on a pe kuna théâtre salié bien to kena musicien également to kena ba chanteuse la danseuse mais ce qu'on est là y ba itité ya balé balé zani c'est dit bon donc comprendre roté nga bébé bouché il est impeccable bino moko boyi makamba on ndenge so le kanozo e baté le lona baki no la laté fona koma na siège ya via mayeba ba expliquer biso non so yeba balé pona nini ezo salama ezo binama est-ce que na ba spectacle minene balé beta maka est-ce que au moins à 10 ans comme d'habitude alors qui a décevoir binoté et retient quand il télé yo moko imakamba ndenge zo kende un garçon bio yo moko yebi donc na kotika te na kozala toujours à côté les mains toujours debout parce que moi à 10 ans il a bino kamarama bien mama kitoko ndinga mabete ndinga polémique té donc ndinga moko bien boye ba que non moi à 10 ans quand je lui de la presse donc c'est loisir du oiseau décevoir binoté aza toujours na bino nebi ke parti kanga te ba cameraman na ngai Herman Pro azana ngana tozo kota totuna adresse na ye na zwa kiango kotuna ko te longue histoire adresse na ye na zwa kiango na zo kota na komati place vie à répéter à balé na ye na mékono pe kota la bino moko botala ngono ndenge kendanga nanu to mona kala ba spectacle balati ba sac bazo bina to comprendre vraiment sentiment na ngote da photo kota to mona répéter ngo le kaka ndenge nini ce qui est bon ce qui ko sepel sa yo pe téléspectateur na ngai non ozolanda ngai ce qui ko sepel sa yo moi le boko et ça la moi genre donc to kota apparemment na zaki déjà na porter na ye to kota to ye ba vie balé na ye est-ce que n'est théâtre que na wo balé pe wo bon en fait nabi ke botika oh la na ici dans ce cas merci
Maman, comment est-ce que boye? Comment est-ce que boye? D'accord, que supportant au thé? Chef, bonjour. Bonjour, maman. Équipe on a monia, et bangisingate, et bangisinga makasi. Chef, na ye na lala qui était vraiment na baki na yeba, makambo yo e marche ndenge nini. Na lala qui était na zaki do misu pai kabo na yeba. Balé ça va me coucher dans nzoto. Balé chef, na lina yeba, yebisanga na no. Balé. Ndenge bobina rango boye. Eza reconnu, tout eza reconnu parce qu'en fait nga yi na ebité. Na ningani ka ah ouais. Di banda non en fait na ebité pona ngai. Non na mona na ngati. Mais on a la monnaie, c'est dinga ba chebe de moko boye. En fait na ebité. Pas quoi ni kakato pa na yo kakato ndengeni. Ouais, merci pour la parole. Voilà. Il y a le bosso, le roloba, qui on va balé ça reconnu. Groupe on a une nouvelle vague, il y a vu à Poulma de ça reconnu nan. Le roi le bosso. On est obligé. Maman. Le bosso. Et balé oyo, ça reconnu. Na mboka na biso, pe na libanda. Na roloba balé, les gens tout le monde a théâtre, cinéma, ba musique. N'est balé ça musala. Baleza au tobanga tu bien ngo balé parce que mboka nyonso monde tout monde mo kilo mobimba mboka nyonso na balé na bango c'est baleza musique traditionnelle ya mboka o ya pays o voilà les ozo mona oyo eza balé traditionnel ya République démocratique du Congo. Alors ce qu'on y est na Kini a la province à Kinshasa so yi a au do kanalo ka balé ya makasi na ko moni oyo. Voilà, je passe mon souté. Kaawate. Kaawate. Dépa, mon musala. Na moni musala na tamboli tala décret. Na bino la te. Fona komba na yeba. Ce que chef yebisangai. Yo moko po bina rabalango. Maman mo la kisi. Ah, les centres de formation. Ah, les centres de formation, de former batteur, de former danseur, danseuse. Ah, vraiment à les centres de formation. Vraiment. Formation mon abinaka. Beta ramonda, la beta xylophone. Dans tout terrain. Collé. Et je sens bien mon côté. Voilà chef. Est-ce que depuis au banda balé, la téléspectateur na biso ba Hollande biso depuis banda balé au sali combien des ans na balé au banda ngobo mwana to kala ki mukolo olali oloto na migité fona bina balé to eza vraiment comment dirais-je eza vraiment art ya makila ya bo mwana na yo to kaka e bini boy balé na bandango kala o eza 18e année dans la au 2018 au côté 18e année dans la combien 18e année la 2018 au côté et on a pas kala moni arza na makila on a pas kala to komi na mois de septembre 18e année ce que nous célébrer à Bali 18e année voilà félicitations hein merci na tuna ki pe kombote kombo la ngai Moses Panzu voilà de Moses Panzu yende voilà moi j'espère ndenge bazolanda yo partout dans le monde maman Emilie Nzemba moi si ya tous pépélé ya mbetelo ma maman ba saluer belé pour na yo la lelo ya dégâts avec papa docteur Lebino dégâts chef na ina yeba est-ce que depuis banda balé oyo ici au voyage na ba province ba pays ba bloc on kaka ici au voyage déjà na balé ko na voyage c'est l'autre l'autre côté voyage ça et l'autre côté na voyage déjà on voyage trop dans sala oyo même ici la province na biso RDC même ici ailleurs na voyage trop la na qui PC ça qui na déplacement na troya fait un boka mon côté moi pays mo boé et ça biso pe moi bien quoi dis dans Chine pour présenter ya ba Chine ba moleka ça qui des ba Chine ba moleka ya bango bango je crois que quand même ici awa oh qui sont sur la Chine ba gabonais ba zo bilo na bango na province na biso na okata mo kota ba Équateur kota ba Guado parce que comment voilà voilà on a peste on se monte là et pour la sous voilà
Ok, merci beaucoup. Chef, est-ce que Nandinga m'a bêté, Nandinga m'a bêté, ça n'a aucune question. N'est-ce que aussi dit canarité, n'est-ce que c'est pel sangai. Est-ce que t'as moi le comment tu coco c'est langai bon tu continues na biso moi, hein? Tu n'inga na mon qui est quoi? Yomoko, chef Yomoko. Parce que moi déjà banda, ma salle déjà bon. Tiango, au sein de le roman boyé, tout la nango, s'il te plaît. Félicitations, chef. Maxime. Sylva, chef, voilà, merci beaucoup. Vous savez bien mon oyo. Non, non, mon ante. Ce que chef n'a pas. Depuis que Banda Moussalango, vous savez déjà combien de personnes qui ont été la peine à chef, comme il y a chef Moïse, il y a une formation pour la Zala. Il y a un salma kamango. Basé Belé, c'est une centre de formation nouvelle vague. Voilà. Parce que nouvelle vague, c'est une nouvelle vague qui est Luanda, elle qui. Donc, Betara Kin, Betara Luanda. Eh, maman, eh, Banania. Bon, on attend un moment qu'on attend à Luanda. Voilà. Aïe, moto. Elle a biso awa. Ça va être l'artiste à China, au monde aïe. Il y a aussi Luanda. Eh, Luanda. Non, mon été, bah, c'est tellement belé. C'est là. Ah. Il y a des bandes à terre. Il y a 4. Il y a 4. Il faut commencer par la 4. Sheila, bonjour. Bonjour. Il faut salam à Cameroun, chef au salam. Namona qui est, Bon, malgré que nous sommes en Luanda, papa vraiment vraiment. Donc on a fait pour la chef. Donc malé mais non baka. Mais chef au mabé hein. Bonne nous le ça papa mususu, Luanda pas mususu. Mais qu'est-ce que mon côté plutôt mon création les élèves m'ont boyé. Il y a mon côté. Mais faut quand même le comme système. Babylone c'est écoute dans les âges. Chef, faut pas si. Ce qu'on est tinga yeboy monter. Et c'est moi perturbation mon. À combien de lobby? Il y a répétition il y a vendredi. Et puis nous on bine là au bas à la faut pour après comprendre que à la OK. C'est bon. On dit ça aussi pourquoi? On dit là ça a ce qu'on y vendredi. Madame tout. Et ça bien. Voilà Sheila. Na elle Luanda kuna théâtre ça va? Ça va ma casse koleka. Ma casse koleka. Ma téléspectateur là, Sheila le ça va ma casse koleka. Donc elle Luanda dans Musalande yozo lo bakena o musalango so na koti kuna awa otie mutu bakati no ande travail no nouvelle vague de vie ande sala makamnango bazo bima azo bimisa kaka azo bimisa. Donc merci beaucoup Anashkela ozana biso to ozokende na yo kalaté non kende mais nazanan oinoko
Salam makambo awa. Merci beaucoup Chola la CPLI. Voilà chef nazongi pa na yo. Siko na yeba chef na ngai. Nandengo sala ba makambo oyo. Ba pa ya nouvelle vague. Est-ce que bisango libanda? To ya ndako parce que obetaka banzonzi ya libanda non? Oui, banzonzi ya libanda obetaka ngo ya kati pe ya ndako yango. Maintenant tu es sur tout à l'heure comment on l'oblige chef Leni a osema mususu kula osema mususu. Voilà. C'est ma création. Voilà. Tu boya ka monotonie. Boya nouvelle vague nga monotonie te. Saga. Comment ya ndako ete comment ya parler na libanda. Eza la raté. Linga bloko wana te. Même so nga okutena banzonzi mwa gendo wasika. So on doit chef oyote yo muzaba ende monter. C'est ya parler libanda bien libanda. C'est quoi chef? Un jour le loke non voyage morier. Et c'est que ok ne libéla otika ndako ngo kaka boye to ozo former déjà mutu moko wana oza ke moi déplacement moko boya voyage mutu moko azarana pour atika la encadrer groupe quoi. Oui bah voyage ya quand même déjà er retourner ngai bana babimi on a bimi c'est basé belé. Voilà. Donc on baza aba bel biche baza ba omba ba otika encadrer parce que on a trop de filles non on a trop de filles. Non ba comme ça bazali mais nditina na moni garçon moko atena moni kami balé. Vraiment ba garçon bazali donc ba monanité. Amonanité na tout ça na yo to zali mama no to sepe non sepelité. Oza répétition o sepe la makasi. La makasi ndela bo sepe là. Vraiment Bazali, tout le monde bazali. Pour n'avoir pas de problème, la personne a déplacé, bana bazali, pour pas dire que Moussa est en train de comprendre. Tout le monde queen, seul qui est ngaï, bosso queen. Yemoko. Yemoko. Voilà que 2 ans state. Aki na ye. On va kimi, mais avant de non. Tu connais pas oh il continue. Et fou là. Voilà. Tu es allé. Comprends? OK, les gens OK, bana bazali bon famille Moussala, tout ça. Ok, merci à téléspectateurs. Comme d'habitude, nous avons transpiré. On a bino kaka. On a bino mawete. On a bino kaka. Nous avons transpiré. Nous avons toujours on a bino. Nous avons bino te. Nous même nous comme makamba solo, makamba bien. Osa que moi na 10 ans, a bien le côté. A bien makamboute. Azaka wana po ACP sa bino po sala bino ba bloc moko ya bien oyo hein. Oyo bino moko bo makamba ndenge za la Karachidi. Yo zolanda biso yo moko yebi donc mambote belé voilà chef. Ce qu'on a ligné na yeba chef. Balé et ça est-il dans la société non? Oui, c'est utile. Balé non le bacu. Balé ça est balé dans le musala nyonso. Tout le monde dit tu ça musala yo. Oui, tu ba cameraman ba wana tout ça. Des bon ba ya ba to balonga ba palais. Balonga palais azu teni na ya musala. Nenge boso musala ici azu ni palais. Là pendant musala oyo ndenge mona ka papa auti alonga pendant palais azu sac ak bureau. Tu ba ya ka. O aina mbunda bo auti palais. Aye musala. Et que ba panti mo boyo lo mo ya dokote ya kimte musala yi. Voilà. Aye ba betaka parce que beaucoup la kabana kala musala. Voilà. Et puis dans musala est une société lo mo boyo on négligé. Voilà chef. Nena eba importance ya balé. Les téléspectateurs na ba landa ngai. Importance ya balé to yeba ngote oui eza musala eza lo comme mi malette na yo na compagnie hein ndenge tozolanda boy. Oui malette na yo na compagnie. Importance ya balé eza nini importance na ngo. Là le bac c'était balé sa culture ya mboka nyonso. Et c'est biso awa balé et présentera biso un message. Tu vois comment on a bossé on dit mon bobina boy. On passe un message. On comprend les titres, on comprend les titres. Mais celui qui a la balé on comprend les titres. Mais bobina on passe un message parce que chaque tribu a un message appelé ça. Voilà. Chaque tribu a un message appelé ça. Et on dit ba kimbunda, ba message appelé ça dans ce suba trop pour manyama. Ba yenango pas pour kondi. Ils ont un message. Bolande. Ba pende. Maman voilà. Ils ont suba tout kata moi ba tout kata moi on va lingenga. Ba yenaye ils ont la cérémonie mo les kawana. C'est que ceux qui a ba bien ça fait de robina. De l'eau bando sala wana message wana au senti que ala mboka oyo ndito nyo soki ba pende qui tient ba za ba ça la bili kambo. C'est que pourtant c'est balésé en one et que au chaque tribu on l'accès OK na tribu na biso et loko epesa ka biso sur valeur que ça c'est le mot eza les campo nous avons appelé ça moto dans ce sujet sur moi si n'a pas là ça la cérémonie boy c'est un peu ça vraiment. OK merci chef Nangai et ça sous pour l'entendre mon kamukie
eza mosala na yo oyebani libanda bayebi yo mwa mbote esalaka bien na baoyo baolanda yo mwa ya mosika esala biso bien makasi bayoka parce que chef osoka te yomoyebi ka te solo vraiment bambote mina kopesa pa chief na ngai ya forma ngai Miguel Matuke en France kunde nzawe mokonzi bambote ya trop napesi assez kabwiko masalanga katimili analela tolo yebi wama mutu langa kati ayebi masolo aseka grand frère na ngai France Grata na States napesi bamina no tout na festival ezobanda na Belgique bamasala baota festival ya danse eperki na Belgique bambota trop nayebi ke bobanga te nayebi ke bolelaki oya fo monana bozala calme bozala mo calme mais sikote voilà sikote tu sais les raditos continuer les câbles bambota trop bamasala tout bana Londres masala tu ya Luanda na bosa ebinote bolela trop na bosa la calme toi na elle n'a pas confié au sala awa to ya kuna susu merci voilà chef excusez-moi que bon moté dans pour ça obeti na mo lo mo boye ba téléspectateur na biso batala borango hein mi balete mi ça tuté bino nyonso te bandi mebele te ndi mo kaka mais mo nyonso et ça moi hein était son kokoko ta na kati na mikasu ça te lo kokati voilà voilà, les téléspectateurs dans la Bolanda. Ballet toujours en avant, toujours liboso. Et ce temps là toujours. C'est que bon, on dit mon encore. Et ça, c'est mon bablo, mon boy, mon boy, quoi. Mon boy, tout l'anda bango, tout le temps ça la ballet parce que ballet est dans la société. Qu'on néglige ballet, tu me négliges ballet. Mutu mutana coutume na ye. Mutu auti yemoka yebi kenon ndé naza école boye coutume na ngai danse na ngo ezali te négliger yango te c'est pas dit que soto comme lelo soki ndenge nini faut te négliger coutume faut tala rasima tali simo zongi mutu donc to landa bango ngamo ndenge salama voilà.
suka te elenge eza na suka te bachef batomboki bato susu bakoti awa babeta yango ndeti babeta yango te ngai pangama we te donki makambo yango ezomarche comme d'habitude tokoba kaka naza toujours na bale lelo nalalelaki nde bale nalalelaki nde bale nabaki na otikala na bale te bwana ngai elongo nameka nano kutuna bafi ya bale moko toyeba ngo masola mbonga magie mbonga na suka te jina masola na lion mbonga magie ya magie oboyo sali mokili na yo po jamais na rata s'il te plaît tout ça dans ilongo voilà bonjour s'il te plaît mamie pardon bonjour vous transpirez. Donc, salade ou salade. Nelengi. Vous pouvez vous poser. Ah, yaka. Et t'es d'accord. Vous pouvez être. Qui est tout n'est binaka. N'est zoninga. Donc, nous faisons que maman vit à balai, il y a plus de mal. J'étais. On a qui m'a cassé. Vraiment, chérie, n'a pas les bines le partout. N'habité c'est le rôle banine et c'est moi on a on habité c'est le rôle bandingini qui c'est selon balo banda on kana nouvelle vague de vie to banda on libanda to zonon tonzinger na makambango to ndeni to formation wuti parce que chef a le bien monsieur que non il y a une base à former bino ti ce qu'on est pas na yo moko vérité ah monsieur ce chef a kosingai te à lobby ka ninga lobby na za formation place moroté côté mususuté dans une nouvelle vague quand depuis makasi aka yango kaka chef n'a formé ngai doti lelo na bimi na mobi na pela luke to moni kiamuta telemi luke tu penja donc ils ont ningana maman ngai chef na mose donc il m'a formé nga pena kana nouvelle vague voilà 5 ans na danse 5 ans danse ça va ko comme keboko gogo comme boité na vraiment donc il pas que tu n'as bien au c'est quand bina bien éviter mais les locaux pro vraiment siko okoki mango o penja tili fobo wa sir sir mi ozaka botongo bini makasi bobimi allez tweet te aussi na koki notre koki te ndé ozo betoye kola kaka kasi to kokaki to ngeto ndo répéter te donc tu te la répétition c'est que notre koki te to linga pena to koma penja sur place en j'espère qu'on décevra une nouvelle vague de vie à té mais non décevoir été d'accord puis ça formation awa puis c'est bambote belé ta ba tala yo ba o yo bonjour bambote belé na ba famille nanga na ba famille nanga nyonso bolingaka omba na mboda voilà na pesi no bambote belé Cédric laisse le man de volant d'or bambote no yangwana mama nanga Joséphine Tumba ba ngai Orla exaucé ba gros bisous ba maman le nanga nyonso ba bote na bino na ba collège. Merci beaucoup. Maman, ils ont marché Karaboye. Chérie, c'est bien non. Ma camarade, ils ont mon nom d'engini. Oh là là, quand on l'entend déjà. Que un jour, on a balé, tu es quitté dans le cabinet, on continue nouvelle vague na bina. Ça pas na bon temps. Donc tu bota manelo OK. Moi ndé ban classe batanga. Déjà le cas art quoi. Voilà. 4e, secondaire, 6e, après na yo ba ça là. Voilà. Donc on a pour na théâtre na balé. On me pose en bien au rapi. Voilà votre souhaiter la monique non bien mon boza na ngilongo na sepeli na bineli parce que bosale musala mon bote sala moi bien parce que oza de cité ba obalanda ba biki non na bele ona c'est mon makasi que je me bote malé ah bon Voilà, merci beaucoup. Merci, joyeux anniversaire encore. De votre spectateur, on a un joyeux anniversaire. Vraiment. C'est que mon beauté, ça la moi bien. Pas souhaiter yo déjà. T'as la calée de la journée, na yo quoi. Moi, que ça me beauté nanga. Ma fan nanga ni en so balinga bel biche mo konja balé. Mokonzi za yo su mokonzi. Chef nanga za Moïse. Yo ndé mokonzi. Yeah, et ça va être na beta petit. Donc maman vit à Queen Made immortel. Ndenga format biso na théâtre. Ndenga pe loko do monia balé. Oh, ça peut ya yé mais Moïse le chef. Après chef yo.
Non, bon, c'est pas des mots. Pour le vieux mokonzi. Vraiment, ok. Mon beauté, ça le va bien quoi. Mon beauté, on a fait un agneau, on va linga belge qui m'a qui la monde veut dire que maman n'a pas ta forme manga fille d'appétit ya mwana gros bisous Luanda nyoso Luanda autre découvert Luanda na yebi na balé nyoso maman ça tout bambo ba gros bisous ba chef nanga nyoso ba dika ba Christos ba beau garçon Mwanza Lima ba madeka donc wana groupe ya ba chef na biso voilà bureau G merci beaucoup na CP Libelle Biche. Ok, merci beaucoup mami. Oh chef, on s'est belle qu'il faut bien yomoko. Non, même pas, na CP il faut bien ensemble. C'est ça la voix. D'accord, suko na monio dasi makini wapi mtengambezi boy. Ozo kita luke tuneti bakata ngo. Hein? Donc il sait que musalongo bandango kala depuis na ndako. Vous avez formation à Wate? Non, on a une formation à Awa. Quand nous sommes à Kassi, bon, chef Moïse, quand nous sommes qui c'est bon? N'a qui dans les zéros, ce qu'on donne à commune à moi, un de aux actifs Moïse. Il est déjà moins de. Une madère. Grâce à elle. Vraiment, on va te souhaiter dans l'un des beaux jours, on a vu toujours dans un balai. Maman, c'est Peli Makas, Nebi Nelly Nabino. Ba o bazolanda biso partout dans le monde bazolanda biso monio oso bina mombote pa na bango on ba gros bisous et ça la bango bien quoi ba o yo quoi bon na pesimbote na Arsène Pongo et grand jogo quoi la bakisi sous les jeunes mbayo joueur international quoi donc partout bo benga obeta na comme ta joueur non wala ba yangati ba o yo na pesimbote na Pongo Papi na Paris, na Bosante, Safi Mapendo, grande sœur propre quoi. Saleté. Propre, saleté en demi. Saleté, grande sœur Bambote Belé. La papa nanga colonel Bomolo, moi sinae Pongo Joséphine. Vraiment. Bino angwana c'est du bon Oumela. Bosante Dina, impeccable. Bosante P J3. Nazo ibisa ko tabalé mais là on comprendre té ben. Balon eza kwanga té eza konta bino batabalé. Vous arabes. Okana za ko ba je mu ke so ka yeka musa olembisa et là on m'a cassé ba tia ku bicarbonate elemba bon yé pourquoi pas balembisa na Moses. Merci beaucoup mami. Il le que tu es balé tu es monsieur pour dire c'est casse ko pendant ka maman ko. Bonjour namoni musala ndezo salama oui musala nouvelle vai to musala to la babati nyoso yokutango awa bandino libanda te théâtre libanda o balé libanda te na yeba o tate lokote zéro na yebi donc ana nouvelle vai qui défia nyoso yebelango vraiment na CP ne bineli oyo o parti vraiment et ça moi bien makasi ba mbote tala kaka le deux jours na balé moi il y a 10 ans là la té toujours ya côté les ma na rola lelo kuso na lela kibino bata balé ba mbote ça moi bien quoi. OK merci la pisimbote na ba fay na ngati o balinga matilemba ba mbote belé na piso ba mbote belé na famille lemba famille matalanta famille moi na lela bino ya trop famille mimbatu ka ba mbote. Voilà. Merci beaucoup na Sefeli famille lemba ba gros bisous ba mbote belé na koza la na voilà Luanda. Allez kiwango. Bonjour Yaya. Bonjour. Malgré bungi na yo mais ça va hein? Merci. Ils ont musala kaka. Yangwana nezaka musala, talaka musala. Apparemment aux écoles sont quand la nouvelle vague. Oui, quand la nouvelle vague ici comme sauter. Au décevoir puis sauter. Nuka. Wana deni. Jamais. Nuka wana ne jamais. Jamais. Vraiment chérie. Nouvelle vague, Elkin, Luanda. La moni ozobeta makamaro ya aller-retour. Toboy un jour. Ok, il faut retour boye, ok boye. J'espère qu'ils ont bon côté. T'es zalaté. Ce que c'est commis. T'es écomaté. Vous assure. Écomaté. Nouvelle vague, elle Luanda, Elkin, même morale. Même morale. Bah gros bisous, elle Luanda, Elkin, même morale. Donc bien boye bi je serai là, denga zo mi mama kambango. Je serai là, mon beauté na elle Luanda.
yo mo yebani partout mon bonjour mon beauté ça bon bien quoi travailler na Shrela. Ya ok merci na pesi ba mbote belé et pas ya maman na nga vie ya Queen Made o asali ke lelo nga chite na koma onga na komi respect na maman sans oublier la kisi na pesi ba mbote belé et pas ya ma copine on a bien akandeko Chimène Mafuta nana kuna tika bango mibale baza na France bambote belé na pesi su bambote belé pa ya ba grande sœur na ngai on alingaka mingi baza na kata motema na ngai on otikala ka kobosana ka jamais ta mokolo moko te jamais vie boboto fille sage donc fille moko sage na Claudine Mikala Nzonza yaya esika bozali bambote belé na Allemagne bambote belé na otikala ka kobosana bino te na pesi mbote pa ya ba chef na ngai nyonso na El Luanda chef RK chef sonnerie ngala benga ke mwana fifi mieli na Betisa yebi seka lolemo chef nangai Zulu na bosente chef Bruno chef amona mukenga na benga kae bambote belé bo umela vraiment merci beaucoup vraiment merci ba chef et na bosani te pour okolimbisa nga vraiment awa na Elgini awa donc jamais na kokole kisa na lobaki yango chef Christian Dose bambote iye wana vraiment unique bambote belé chef nanga beau garçon en tout cas vraiment bo umela merci mingi na bosani te c'est du bon umela merci beaucoup merci comme de naza vino longo jamais na tika ML mo na masolo on ngezo marché tiamba donc il y a resamba te mami sali musale bana na bandaki oli mbowa bando bandaki olembi non tolimba te amsana biso abo le olembi pour mon muscle faut limbati moi là tu as raison voilà na moni aux côté mingi ya mabenga ngoni le collet wakitu le collet mi tu za wati za la mode déplacement au loiki yango abolubi sango pe te donc c'est trop dire il est que tu vas travailler va dans à travail tenga sali zuwa lingi bongo te so e baby bon c'est biso so zangi mbona tu photo bozanga pe oui photo zanga ndo abato ti ngala bi a jamais koko zanga makamno zoloba parce que taka donc aider ka bande copé quoi voilà merci beaucoup ce qu'on a yina yeba Julio musala le collé wana oye kolon to betano ngo déjà banzeta kombo na cantine libanda jamais ka wana aka nouvelle vague kana si ma chef kaka si ma chef kaka d'accord Julio nayebi ke o sepeli si biso côté wana parce que bande ko basi ba bini ya dégâts ne ya mibale lokolane ningisi bango c'est comme si 4 mbumeza na meka lokolé na mbuma moko pembeni wana Julio mo ba mbote ça la bien quoi parce que balandio l'homme en collé quoi il y a le collé donc c'est ça mo ba mbote ça bien makasi modèle bosso bide na pema boye souffle était collé modèle bosso voilà petit ça dans propre aux États-Unis sifa pemba la patronne petit ça dans mutima yoza quoi vraiment dami balé petit c'est propre rythme na data Toulouse dami ça nasi karla botoki na kodada ko ba mona ngati mama botoki na kodada bodana ko selumuka aïe verrons maman na data Paris na numata masana la foot de kake il a boire été elle a boire été jika je prends ça dose maman lui mangolé là veut dire mingi so c'est penanga moi numéro ça là d'abord bien 089 plus 243 89 81 46 466 plus 243 89 81 46 466 na roboa ka été moi c'est la na roboa ka été mais tiamba na roboa ka été c'est du bomboma la boa ka ka moi ça c'est le chef na RK kachidi ki mwiti chef na la kata Luanda chef to kutaka kaka quoi chef na ngazula akozi chef na ngasoniri makbino no Luanda no surtout ka bino mingi quoi en tout cas ko bizu mingi numéro ça la remarque quoi tout ça pour nous faire vraiment merci beaucoup chef Ambunda moi ni makambongo bonjour na moni osimbi côté yo ouais c'est tout ça côté on a permission donc biso côté de ba mingi te mbonda ndefo lo oui donc tout ça bisimbi ya ngolo to ba mingi ni kana j'ai na moni lobi déjà ouais ma banque c'est quoi chef kaka ndé mutalakisa ki oto yo pe
bon chef na biso azokonza mututu aza awa azokonza surtout na danse percussion donc yim tazopesa biso biloko ke tokobeta selon image na ndenge azopesa donc formation na ye ezokini na mutu nyonso alors puis biso toa bien formé alors na lobia ba batteur à Luanda pour se préparer parce que vous en Luanda bakana pe mninga boeti ça au Canada mais bon sikoyo parce que biso to rokene kuna et donc essayer ba misala fait mon na biso quand vous travaillez biso to travailler en main vous se préparer ma casse tout vraiment moi mbote ça moi j'ai quoi moi hein yo moyebi ouais ma bangeza mo ibeli moi ebele moi donc la pesi Ritz Bokanga mbote vraiment la pesi Joyce Foukia mbote la pesi famille na ngapi mutu mbote bola ndanga mitso voilà la pesi ba artiste nyonso bana Luanda boko zo tombola on a tiki ezo ningana kasi no mona bien ma kasi maboko bo se préparer donc toya on a bitumba izala to sala na biso mémoire ndo moi ni quelque chose zala to beta na bino et ça moi bien ba tout voilà na Angola donc ya bino yango yo Luanda mobimba ba artiste na pesi ba tutumbo te mi jeter là yango wana. Merci beaucoup voilà chef amoni to komi na biso déjà na suka merci na ndenge ozalaki na ngai oyambinga la siège na yo crusadeuse unique sans oublier la bossani yote héritier kanda itele garçon bio voilà na ndenge oyambinga yo bossani ngai donc oyambinga bien quoi na siège na yo ya Bali voilà chef namoni na komi kotika yo na kende siko chef moi iloko moko boye na ndenge mabete quoi Balé foot ok makasi okoko balé lango pe j'ai bala déjà ça fiancé na kala minute donc c'est ma monos il faut y aller jamais c'est quoi boy ah bon il faut ça vraiment ozala mama ndenge tambola nazo kalaté ya bi kalaté te ke bani kalaté pe ma on vide ma kalaté ma non ici là mais bisio ya musala et Simba tu es bien tout carré voilà chef au CP singai vraiment na monique musalana ezé makila donc ezé ko botama mutabotama ne loko po eloko esalama bien faut en ya makila parce que so eloko kana waza boye sache les becs et marcher na ngote donc simbate voilà et makila non les matés Kaka. Vraiment. Merci à ton ami qui est soukati à Belle Bossoté, il y a Rosalazala, la production paysanne, qui est la production tout, le serbe bien Oyaka, Ozarazalaka, reste des formations. Tout ça, la formation, la danse, la perki, il y a une nouvelle vague qui est allée, Oya, on va chef au bazar, on va combattre. Chica. Chef Chica. Moi la Marseille. Les gars. Et puis ce soir hier on s'en l'a bien à côté. Mais on la rabaline bobina bosu. Ah non ça dit pour la côté moi nini. Yaka na. Yaka kutana ba chef bien. Bon solo qui était au collé beaucoup malora bande ko bobina. Porte d'offre maman plan tout. Porte d'offre maman plan tout nyonso. Monica Sepeli même batali banda. Avec émission internationale. Obligé. On peut même voir les bandas, Anaya, tout ça. On se bat coordonner à Bengi, Aïe, on a une nouvelle vague. On n'a pas d'obina. Voilà. Merci chef Moïse. Merci qu'à la prochaine fois. Tu es au salon, on se sous obligé. Il y a bien. Voilà, viens à Guimassé là, bon théâtre, on a bossé là qui était là, Guimassé là, François Paco, bon théâtre en France. Merci beaucoup. Merci Nandenge Bozala qui nangai elongo. Boyaki nangai tina koti tina pusani na baki lelo balé na lele lango coussin. Na monyango bien mo moni balango ndenge zo marché ils utilisent la société et c'est bien pour son quota mais non meka et c'est bien pour son quota non meka voilà merci beaucoup Fabrice na ndenge bozala ki na ngai na pesi mbote na maman Queen Mother
via kilo ya monde azosala pour que moi na 10 ans azala un journal de la presse donc yo ato lobi na yo ata sono nyonso yende azosala pour moi na 10 ans azala donc napesi bambote ebele partout dans le monde baoyo bazolanda ngai nalela bino ya trop nalela bino ya dégâts nayebi ke bozotika ngai te bozozala nga toujours elongo elkin elwanda bachef na nga nyonso napesi bino bambote ebele mpo nayebi te eleki telema ebele nazoyeba te natika nani nakanga nani donc nayebi ke ekosimba ezosimba déjà parce que esimbi mpe déjà merci beaucoup bonne soirée bonne journée bisous merci beaucoup bye bye